Janvier Mokonzi, Jésus de coronavirus. Janvier Mokonzi, Jésus de Mirianavirus. Tomona ba Jésus de Mbandaka, mais namoni janvier non. Jésus de Mirianavirus. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonet. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote banamike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabungu. En tout cas, ba chinois bosunga janvier parce que côté azali kaka azali kokoma ndenge moko bino moko soki botaliye na ndimite oyo ache na mutu ezali lox faux ezala Jésus de Miriana virus, même pas Jésus de Mbandaka. Bon, en tout cas eloko ekamwisinga batu nyonso oyo bayina Karine lelo bazomona janvier somo. Donc oyo nyonso ka epusanaka pembeni ya Karine Mokonzi ezwaka lupemba. Bien sûr lupemba ata esili, mais baya binemi ya Karine Mokonzi bamonaka bato yango kaka elongi. Bomoni janvier yemoko balobi na ye na fiwana oyo Kapash ake kozwa aza na batre ya Tania Mabedi. Pona souci ya komanke Tania Mabedi na rando, Kapash azwi fiwana atuni janvier. Yo pe osalaka na fimbu, mais janvier na lolendo nyonso parce que amemaka kombo ya Mokonzi auta pa ya Karine Mokonzi ayebiki même nazali ya kobebana na Karine Mokonzi, mais Karine Mokonzi aza penza autorité morale pe azali icône na monde oyo. Donc nga jamais nazali mwana musala ya Ken Piana wana maloba ya janvier de corona de Jésus de coronavirus. Donc janvier. Alors janvier aza koloba na lolendo ye azali collaborateur ba collaboraka na Ken Piana. Balobi na Ken Piana aza patron, alobi oui aza patron yaba Lorachu ba malika batuana ngana ye to koperaka to sali kop achenga parti nanga aza patron nanga te. Yoka janvier lolendo aza kotia na batu nyonso wana oyo bazana ye elingi koloba soki Ken Piana azotosa mibeko ya Miriam Mokonzi aza na bataillon na ye, mais janvier azali mwana musala na ye te po yauta direct epa ya Karine Mokonzi. Soki pe aye pa ya Cynthia Kapash pona kopupula aye kaka kosala musala ya mbongo pe na kombo nyonso na puissance ya Karine Mokonzi yango bazali kobengisa ye. Soki pe akoma kokende komela shisa mama nanga janvier yemoko alobi akoma kokende komela shisha na nani grâce temo passeport rouge andimi abenga janvier Jésus de Mirianavirus bakende komela shisha na janvier. En tout cas fwezala kaka janvier wana aleka na Karine Mokonzi. Po soki janvier wana aleka pa ya Karine Mokonzi te, soki janvier wana asukola mukali ya Karine Mokonzi te, nde bazwi te, nde bapusake pembene pene te, parce que tangu bako tambula na janvier, tangu bako benga janvier ezakaka po popula te, mais ezali po bayoka bilengi ya Karine Mokonzi oyo ezali komanke bango. Soki bondimi te, mais bango tangu bakutanaka na janvier basantiraka neti Karine Mokonzi mutu atindi ye wana bakanisaka
bamoma ya kitoko na Karine Mokonzi, bakanisaka sourire ya Karine Mokonzi epai na bango, bakanisaka pe soki Karine Mokonzi asiliki na bango. Nyonso wana ezalaki kosala bango gu pe elengi. Yango wana mikolo yo Cynthia Kapasi ye na batitre na ye ekomi kaka rando eyindi, parce que éducation wana aboya tango nga na maledikaki ye ne bandeli. Mais lelo yo ayebike kozala maledike pe zalaka gu na kanisa kote kuna azali ko féliciter ngai. Po ngai muta liboso na mala na pesaki ye éducation ya mabe, parce que na monaki alingaki kolakisa ki bien éduqué nga na lobi non. Fozwa qui mal éduqué parce que normalement na tekaka yango, mais yo na payo gratuit. Okozala mal éduqué mais gratuit. Mais lelo yo azako koka. En tout cas côté kuna kitoko. Mais janvier azako tambola partout. Janvier azako loba kaka diskene oyakala, mais eza côté kama. Azako répéter kaka maloba aloba, mais bazakaka kobengisa ye. Donc, elingi koloba, tango bako bengisa janvier, ezalite po ayebi kopupula, ezalite po ayebi ba secret ya Karine Mokonzi, ezali kaka parce que azali na ntunga oyo Karine Mokonzi atikelai. Bien sûr, oya gaz ya kitoko elongwa atikelai kaka gaz ya mokinza. Mais pana bango ezakaka nécessaire. Il s'agit aza neloko moko ya Karine Mokonzi. Yango wana janvier ata ako répéter makambu kaka a répétaka. Bako yambaye pe bako futaye. En plus janvier abando benga bango ba collaborateur. Abando benga bango ba master. Abando benga bango biloko oya zo benga, parce que janvier aza ko sentir ye aza na puissance. Kakande janvier abanda ko respecter directement autorité na ye oyo, autorité na ye mais sans morale oya za na ngambu wana ezali Miriana virus. Pe na kati ya mutema na ye abando sambela toujours Karine Mokonzi akende liboso azala malamu, parce que singa oyo gaz oyo Karine Mokonzi atikela ye, en tout cas même atikala kaka na gaz ya mokinza, en tout cas ezali ko fonctionner. Kanisa janvier akomaki kolala na parking, mais lelo yo janvier azongi na mwa ndaku moko ya moke. Mais à part kozonga na ndaku, ata aspect ezobonga te, ata bozomona atie matiti wana batindelaki ye na Pamela Shekola to oyo kaka Cynthia Kapasi pe akomaki koteka. Matiti yango ebimisi kaka ndenge azali, ndenge bomoni na ba image Jésus de coronavirus. Yango wana janvier ndenge aza wana azali mutu moko aza na posa ya lisungi. Mais lokola kuna pe aza ko bénéficier pona batu ya Karine Mokonzi na ba chinois, bon atikala kuna a bénéficier kaka, surtout lokola aza komona bino, aza komona ba Kapasi, aza komona ba Ken Piana, aza komona ba Grace Temo neti azalaki komona Karine Mokonzi te mami, aza komona bango ba master, ba collaborateur. En tout cas wana ezali penza humiliation ya kosakana te. Elingi koloba janvier chaque fois akutanaka na Ken Piana tango aza kozwa collègue master elakisi humiliation. Tango janvier azali kokutana na Cynthia Kapasi aza kozwa collaboratrice ezali humiliation. Bongo tango janvier aza kofime shisha na yemoko Grace Temo passeport rouge 2 fois États-Unis, elingi koloba janvier na ye baza ba master humiliation. Elakisi janvier pe akoki kobeta tour États-Unis 7 fois sokalingi. En tout cas randwango eza gu eloko ngai na lingaka, makambu oyo nga na lela. Na pesi mbote nanga na Richard Lwemba,
Na pesi mbote nanga na Alpha Mbala, commandant de bord. Na pesi mbote nanga na Kibumina Mvumbi Alexis. Na pesi mbote nanga na Jacques Dimwana, Jean-Pi Dimwana, Kiki Dimwana, Babi Dimwana, Clémentine Dimwana. Na pesi mbote nanga na DJP Mampuya. Na pesi mbote nanga na Kenge Deuil. Na pesi mbote nanga na Jean Belolo. Na pesi mbote nanga na Jonathan Ambassi, mwana ya défunt Ambassi. Na pesi mbote nanga na Sheda Tambwe na kati ya Autriche. Na pesi mbote nanga na Brice, mwana ya Kenge Deuil, petit nanga talaka signature na cahier de communication. Na pesi mbote nanga na Irene Mampuya, mwasi kitoko na kati ya Paris. Na pesi mbote nanga na Mimi la japonaise ayebi kobina Sinta Kapash e bebe liokuna. Na pesi mbote nanga na Zebra Fox Ndozi Matingu na kati ya la France. Na pesi mbote nanga na Rose Bombo officiel. Na pesi mbote nanga na Lopopoy na kati ya New Zealand. Na pesi mbote nanga na Chico Sombele. Na pesi mbote nanga na Alain Mwe de Bilbao. Na pesi mbote nanga na João Ndosmento. Na pesi mbote nanga na Gisèle Mère Double na Katia Berlingame na England. Na pesi mbote nanga na Fridolin Jenga. Na pesi mbote nanga na nani lisusu na liboma ya Karine Mokonzi. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.